73. Don't you do that? Yes. The people is on fire. Yeah, hello, bonjour, mbote na biso nyonso, ezanga lisusu El Pipo, moto na bobongo, nayebi ke mwa ba image ezoleka mwa ebele, tango baza komona nga na gilet de travail oyo, na si vous comprendre déjà allusion na clip Kota Kabola. Kota Kabola ezali nzembo nasalaki na participaki na album na biso ya liboso ya Prengandu. Prengandu eza planification, eza vision, tala lobby ndenge nalobaka kaka lelo eza lobby. Alors merci na président Arobas Squatter pour l'inspiration ya Prengandu, esika toyembelaki la famille, esika toyembelaki l'éducation. Merci na bino nyonso bozwaki ntango ya kotala vidéo wana. Merci na Lutila, Cédric Lutila, Volosi, Ozali, Moko Oyo, article avec son commentaire, et ça là il faut malamu mingi. Makanisi yanzi mon ebigeza moi tout, netika to bina tistolinga robina mingi. Alors na kati wana na lobeli kaka ba habitude na ngai, ba habitude moko boye ya malamu oyo msusu tubungisaki na sima ya oyo epesamelaki biso na la société, habitude ya kotanga, veut dire nga naza na ba souvenir moko boye ya bomwana, ntango nazalaki mwana moke na oyeba mpona lala il fallait bapesa nga mai ya omela, mpona lala il fallait namela libele ya mama, mais en plus de ça mpona lala mama bandaki kotangela ngo mwa balivre, naza na lisolo ya les petits chaperons rouges, wana ezalaki avant même qu'on a découvert la classe na bongo na ezalaki déjà parce que na bambula na ya mike wana déjà, donc ezalaki po nazo mwa pongi so batianga na berceau na ezalaki neti mwa panier so batianga na berceau po na lala, et esengaki mama il fallait atangela ngai mwa babuku quoi, mwa babuku ya masolo ndenge ezalaka kaka. Alors na kokola tant to se retrouvaki na balabala na société esika tokutanaka tolokotaki ba habitude mosusu oyo vraiment esungaka biso ete to esungaka biso te to tombola oyo ezali makanisi. Alors que kotanga lecture kotanga ere moko ebimaka neti kaka blé blanc okende na classe omema lipa omema ti boke bokutani na baninga récréation, mais matangi wana nde motu ekolisaka ya biso bongo. Alors namonaki ntina nango surtout na koyekola oyo ezali mosala oyo kosunga yo mpo ozala lobi important na société esengeli ete otanga yango wana na nzela ya loyembo ezalaka na nguya ya kokota biso na mwa pete yango na nzela ya loyembo nga nazwaki makanisi, nazwaki inspiration ya kotia maloba wana ya kota constant na nga vraiment ya makasi ezalaki kote ya kokabola wana vraiment naye komona ngo mingi tango nakomaki na mboka oyo bapaya ke baninga na biso bazali kokabola mayele mingi na nzela ya l'internet mayele ezali kokabola, mais biso tozali vraiment kokabola mayele te ata kutu na internet certain na vie na biso ka normal ezalaka soko oyebi likambo moko omona obombi yango kaka mpona yo moko. Sikoyo nga makambo nyonso nayekola, makambo nyonso nazoyekola sikoyo nalingi napesa chance mpe na bilenge bayeba mpe makambo ya malamu yango wana obaki naokota mpe na okabola nde makanisi eyaki kobima na nsima ya kota ete nasala bobongo ezali chaîne ya YouTube, ezali na YouTube Bobongo channel. Toza kotravailler en collaboration na Boigna TV. Merci beaucoup yende balama bongo pour na support na yo, pour na soutien na yo na makanisi tozali kosala elongo. Alors na kati ya Bobongo channel na lingaki na kabola mayele yango na kabola yango na lulaka na biso, parce que na kati ya constat na ngai ya vie ya recherche na moni ete balulaka ya bapaya oto yekola ezali mabete ezali kofungola biso bongo makasi ezali kosunga biso te ete to sosola malamu pe to tia makambo na misala
yango na kanisa qui était na sala Bongo channel esika ete boyebi o ngana zanango boyebi o ngana zanango ya nzoto ya mutu boyebi o ngana zanango ya kosunga bazali na bokono balingaki na préparer déjà ba jeune ba jeune na yebi ke ba jeune balanda nga mingi na yebi ke bilenge balanda nga mingi na okanisa Joel Squeezo na mona commentaire na yo na adresse ya Jonathan Lukameni na comprendre ki yango vraiment te sala ngai souci makasi na banza ete ndeko na ngai ozali malamu leki na ngai wana zali baleki oyo tant bazaki mikinga na banola ki sabongo banzela ya ozala peto ya kobongisa esika ozali kotala ba commentaire ningo na isala inga vraiment netika mo malamu te mende na lobi na banza ozali malamu na tindelo bambote na yo komelanga na inbox to meka osolo to yeba soki eloko nini ya kokoso ezali